Le 30 juin, Boliga kozwa yango te soki le 4 janvier, ba événement islamaki. Parce que c'est le 4 janvier, ba événement islamaki yango na conduisait à l'indépendance. Ba bezi ba sopi bongo na ba bangala ba pesa bongo ebele ba s'opposer na ba Congo. Na monaki na miso na ngai. Bangala ba tamboli na Kinshasa na makongo na maboko pona koboma ba Congo. Bazoyemba mobali atembe bolikango ye abolokaka wapi Kasavubu wapi Kanza wapi na makongo na bango e bangala vana ko bakisa mukongo ayebi atako sala tonga te kasi asengi di panda na mundele bangala balobaki te mutetela ayebi atako sala tonga te kasi asengi di panda na mundele alobi mukongo ayebi atako sala tonga te kasi asengi di panda na mundele indépendance ba Congo batu basengaki yango baswahili bayebaki signification indépendance te bangala bayebaki signification indépendance baluba bayebaki yango te pe makambo tosalaki mpona indépendance wana biso kaka na babezi nde toyebi yango. Voici une chose. Bakangi tous les mineurs de la Bako, batie bango na prison. Ngala moko azaki ni amaseko na kanko kolo Leopold. Amoni mbuta Kasavubu. Abina Kasavubu yonde mutu sengi di banda. Choba ya mukongo oyebi atako sala tonga te osengi di banda. Ni amaseko a gifle mbuta Kasavubu mbata. Pa. Ici. Le 30 juin, tu joues indépendance, général Mobutu Atuna Kasavubu, qui sera votre garde-corps? Tozo Ampoati, Azale Mouyome, ton nani Olingi. Kasavubu alobi, vous prenez Niamaseko, ce soldat mongala qui m'avait injurié au camp Léopold. Bakeko Kamata Niamaseko, Babi président Kasavubu alobi, yo mutoza la garde-corps, a commis kolenga. Parce qu'il y a comme une vengeance. A comme il pas muta Kasavubu, a l'obina Nyamaseko, n'a évité au bêta qui n'a pas tata on a 5 indépendance, mais je t'ai pardonné. Maintenant, la ligne au lac, c'est indépendance, ils allaient éloigner malam. Au commis garde corps nangai. Et kamata 50 000 francs belges. Obongisaba osomba ba frigo obongisa ndako na yo okomi garde corps na ngai Nyamaseko azongi na ndako na ye alobi na ye na mwasi na ye bakongo nzambe asala bango ndenge mosusu mutu na betaki mbata azwinga garde corps na ye apesi nga pe 50 000 francs belges bakongo nzambe asala bango ndenge mosusu. Effectivement bakongo baza lukula baluba te boye bakongo te bokanisa te ke mukongo za semblable na muluba na mungala na muso bakongo baza différent ya bangala différent ya baluba différent ya baswahili bakongo nzambe asala bango ndenge mosusu boye muselekete Mousselekite azali kwa crocodile, mais jamais Mousselekite a comme un crocodile. A où il y a 15 sacs à foufou, jamais a comme un mounel le crocodile. Donc mon gars là, mon nouveau Moussoïl, Aza, mon Congoté. Ils peuvent tout faire, ils ne peuvent pas devenir comme les Bakongo. Bakongo, Nzambe, Asala, Bango. Bandeko ezali bien oyebaka histoire mboka na yo esala nga pasi ntango namonaka bato ozobanga makambo malamu omwale mosusu akotala bokecho lobi atotala bokecho po bokecho afingaka bato asekisaka tala congolais so baza koapprendre yo histoire ya mboka na yo ndenga naza koloba boye
bamosusu baloba mpona nini oza na bahaine na oza haineux pa ya Lumumba alors que na se motema yebi nga zolo ba vérité na age na na koya et puis singaza mkongo biso biloko netali ezala mpona biso te omoni ne mwanda tsemi moto ayebi histoire ya indépendance makasi bo empoisonné ye bo bomi ye na banani na ba illettré na bazoba o bayebi touta wapi te me balingi koyiba bandeko awa na koyebisa bino mingi surtout bon na bandaka ko résumer yango parce que na bandi koloba na remarquaka ki ba ere kineki mbango Mobutu bapesaka ye $250,000 250,000 bien 250 millions mais tokolanda ngo po aboma Mobutu soki Mobutu ayebanaka po na Lumumba soki Lumumba ayebanaka po na Kasavubu sans Kasavubu Lumumba de boyoka kutu kombo na été comme preuve le 4 janvier tant bazo kanga batu ba révolutionnaire indépendance Lumumba ngi na Kinshasa bakangi na boyete po bayebi été pas seulement bakangi été mais bayebi été bande konanga Lumumba batikalaka okanga ye ata mukolo moko te pona makamamboka soko za na date wana komela ngango na ko répondre yo Lumumba bakanga ye ata mukolo moko te pona Lumumba azobundela mboka tango akendaki pa ya Kwame Nkrumah na Accra akendaki en tant que agent de Belge akendaki pas défendre le Congo mais en tant que agent de Belge parce que Kasavubu mutamana alinga ko kende ne ba yoka na ba Kwame Nkrumah ba Jokeita na ba mususu wana pour la indépendance bato wa mouvement international des révolutionnaires africains voilà donc yeb ti akende kuna bato ba yebi été c'est pour cela azraki humilié soni wana tango ye abanu ba comme indépendance batu ya compagnie ya Bralima balongoli musala tango balongoli musala balobi non d'ailleurs parti politique on a biso eza biso to sala yango na Abe Malula lukola mundele amesala ko diviser batu a diviser sikoyo Lumumba na Albert Kalonji parce que Kalonji yé parce qu'il a parti à Lumumba parti on est comme balé est-ce que bon moni cause oyo Lumumba a bomila baluba alors mais yo Kalonji so ndeko na kasaye ndeni bakozwa yo po diviser parti colère wana Lumumba comme avec quelqu'un de mauvais cœur a garder yango yango mo atinda ba milice na ye ba boma baluba belé biso ba Congo mutu to tinda transport et que ba luba belé et na balo Kinshasa to pesa raison que ya Lumumba ke muluba za reconnaître te muluba za mutu wa ko na Congo te muluba aza mutu ko bosa na Congo te balongula Lumumba musala pour ani balongula Lumumba musala Lumumba musala à cause ya likambo ye aboma baluba Kasavubu bengi Patrice, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez tué des êtres humains. Il y a le non, je n'ai pas tué les êtres humains, j'ai tué des cafards. Kasavubu mais non, ce ne sont pas des cafards, mais des insectes. Il y a un Kasavubu je vous suspends. Nayoka ki va politicien na bino moko abazo leka balobio Lumumba a suspendaka Kasavubu. Ezama wa bato babi histoire te bazo leka na yoka français na sa doctorat na sa licence histoire ayebité. Lumumba c'est vrai a gagné une élection mais a na majorité na assemblée. Alors, tant que vous avez convaincu qu'il y a des gens qui ont amoni que non, batu basa zoba.
Comment ça se fait que Lumumba a un niveau, même pas un cycle d'orientation? Lumumba, il y a moi le bien qu'on a tiré une vidéo. Lumumba lobby, même moi n'ai pas le baillon. Lumumba lobby, n'a pas élève après n'a pas la formation, de la formation bah ça qu'on a pour toi. Et moi n'ai à lobby, bah benga na Lumumba la classe parce qu'il m'ont boulot trop. Lumumba soka na 5e année primaire. Mais mon nela moni kete, tango auto sa na Kindu asalaka atake ki. Na Kindu asalaki na service à cantine. Service à cantine basala ni kuna. Ko sokola basani, ko bokisa babiloko, ba fourchette banini pour ko servir bato balia. Musala Lumumba sala ya mwana. Alors mutu asali musala wana na cantine. Alongo na cantine ayena poste akomi ko sala kuna atake planton. Et bon, nous avons une époque coloniale, directeur commercial. Ah, vraiment, Congolais, directeur commercial. Oh, nous avons agent de publicité, il y a Polar, agent de publicité, il y a Polar, pour combattre le Congo, il y a Bako. Si le monde va convoquer, mais non, il faut la première ministre. Parce que le Premier ministre est chef à gouvernement. Le gars qui était à comprendre que, ah bon, le gars qui est chef à gouvernement, allez. Sur les Kabouali, on a même Kassavubu. Sans qu'il attend la constitution. Si le 30 juin, tant que Kassavubu va faire un roi Baudouin, attendez à bien, de Sokinga, dans le président, comme tu as fait un roi Baudouin. Mais, tu n'as pas eu un Zali. Et pas y penser que le monde kanda a un discours incendiaire. Na éviter ça va comprendre. Aïe comprendre mais non, ce qui est le président de yom to fandi wana, mais tant que premier ministre yom to fanda kasabonde wana na roi bode kota quantité. Le Lumumba sans protocole ayeba a bimina discours incendiaire, discours oyo et bebisa. Le coup yena makoma indépendance ayeba kangote azalaka na ngopete bakor secret oyo abako asalaki na ba belge lukwa yeba kangote allez asali discours incendiaire ba cadre o balinga otika biso po balakisa biso musala biso tozala ba joueur yeza premier ministre yoza vice premier oza ministre yeza ministre yoza vice ministre allez batona nso ba kimi na bango tango ba kimi allez ba belge ba bino sikoyo to rendre pe vengeance ne pas Lumumba. To pese Mobutu ayibani makambu ya ki soda li susute akane sergent alongwa na ye a déserté mais alongwa parce que on a 67 ans olino sous armée olongwa na yo parce que déserté. Donc Mobutu na comme déjà 13 minutes et belé déjà. Donc ndeko lukaka oyeba histoire ngayo ko reprocher nga okoinanga soki naza kokosa mais soki nga naza dans la vérité yo ininga ça vous regarde ndeko soki relation kufi parce que ngai fana no ba vérité tala ba musuna mona ba mikolo ba yebi eloko moko te na âge na ye akomi na doctorat ou bien licence azolo ba Lumumba bana yebisa biso eza yeti na âge nini mais parce que boni ko landa en vérité ya mboka na binote. Lumumba avait 11 enfants. Pardon, 11 femmes. Lumumba, 11 femmes. Alors, nous avons yibité. 11 femmes, Fobalia. Ndengi yo ozala moyibité. On a solo baona et bimina mnoko mwana ye. Ezata ngaite. Ya ono munga za na bitili ozo toujours ba image. Na zo tila bino ba image, botalaka, boyebaki oto solo ba eza solo to eza solo te. Dans les cas extrait, il y a alcoolique Frank Diongo. Yepe aza mutetela. Le coup aza mutetela. Le monde aza mutetela. Encore le ba vérité te. Alors il ba connerie pour na Kassavubu. Alors la ligne là l'exabino na yo kisabino ba connerie oya lobi po ba mususu ko kota bango facilement na mutu. Pe ba zuya en considération. Et j'ai beaucoup réfléchi. Nego talangabe Frank Diongo makambo ya lobi batu oyo bazanga pisulu batu oyo bazanga ba faculté ko raisonner bako kamata pepe biloko yo batia ona mutu ba déconsidérer yanga
yango na moyen like sabinongo na yo sabinongo ezate parce que c'est un alcoolique et puis ce qu'on landili makamuna ye comme si azapeta normalité Frank Diongo boko pesa yango de toute façon ça landaki nga akolanda lisusu Frank Diongo maka c'est un villageois tant makabo ya indépendance ali yaza na faire faut dans le village ayebete loko mokote yebe ba ndeko apprendre ye ndenge ba apprendre na batu mususu indépendance ya Congo belge ya Congo ya biso ba congolais ezalaki ya bangala te baluba te baswahili te o babunda pour indépendance te même pas batu badundu indépendance o bozwa batu babunda yango ba Congo pona nini le 4 janvier balekisa bino batanga ba Congo bato yo ba révolutionnaire indépendance te parce que za soni et bazana ene ba Congo batanga ko so batanga batu nyonso oyo bakangaki pour bazo bundira indépendance tous sont de ba Congo et de la Bako na kati on a penda ba zombo bazana kati parce que bazaki bato royaume ko na balari oya brasa vie pa bana fara kili mais muswahili nani mungala muluba baki na tina indépendance parce que ba petit na ngote ya ono bomoni belza sopaki mbongo na kama bangala o baki na kisasa bandi ko lekana ko yimba banzembo na ba flèche ya bolikango po ba boma ba kisasa na mboka na bango mais bana banga parce que bazalaki na mboka ya ba Congo même bazali biloko kona ba Congo balekaki trop ba boma ba ngompe ya mwana le 4 janvier ezaki bitumba entre ba Congo na ba Belge ezaki ba Congolais te alors sikoyo tango kanda wana ya ba Belge baki na yango ba moni que il faut pas exclure ba Congo na gestion ya pays ya moni ba yibsa Mobutu et bango nyonso na mona kati banda 60 lelo mo Congo za premier ministre te banda 60 timo ya lelo mo Congo za premier ministre te il faut ko exclure ba Congo na gestion ya pays comme ça mboka ekufa effectivement tango ba exclure ba Congo na gestion ya pays mboka za bon en tout cas na moni ta ko na 17 minutes Tolanda Toyoka o il y a 8 transferts à Mobutu, 250 000 $ et des chargements d'armes. Ça, c'est ce que les rapports de la CIA ont révélé. Ils ont transféré 250 000 $ et des armes à Mobutu pour tuer Lumumba. 250 000 $ dans le pays le plus riche au monde. Vous tuez un leader d'une importance, d'une préciosité, d'une rareté comme Lumumba pour 250 000 $. Dans un pays qui est riche en centaines de milliers de dollars potentiels. Vous tuez un homme utile au peuple pour 250 000 $. Vous comprenez la malédiction de Mobutu? Vous comprenez pourquoi Mobutu est maudit? Et tous ceux qui se revendiquent de lui récupèrent sa malédiction pour très longtemps. Mobutu est maudit et le mobutisme est maudit. Je le dis à ceux qui sortent encore maintenant, ils pensent que les Congolais ont oublié, l'Afrique a oublié Mobutu. Mobutu est maudit. Et toute personne qui se revendique de lui récupère sa malédiction. Voici la CIA qui vient de déclassifier ses propres archives et reconnaît qu'elle lui a donné 250 000 $ pour tuer son frère. Son nom est sorti. Il est mort, enterré au Maroc, Mobutu. La CIA l'a trahi. La suite. Alors, au moni, bozo ba document ebima que Mobutu azoka 250 000 $ pour aboma Lumumba. Effectivement, Erwana Mobutu aza présidenté. Erwana Mobutu aza pauvre. Na compte bancaire ne loko ezate. De 250 000 $, à mon avis, quand même belé. À mon avis, quand même belé. Voilà. Or, nous avons tous des Judas à côté de nous. Or, Mobutu, si il est devenu ce qu'il était devenu, c'est grâce à Lumumba. Lumumba a tinda ya sara kuru ya journaliste de la Belgique, bien que kuru moi journaliste ya sara ba faute grammaticale, ezaki tellement belé, mais yem ta tinda ye. Yepe mutamema yepa Mobutu pa Kasavubu pour comme mkonzi ya armée. Bien que tant comme mkonzi armée, tabakina ko tango akenda pa pesa ordre na base za ikota ndolo bakanga Mobutu kacha ba China sema bele ba beta into aboma ba oh mais yoto zaki na armée zaki moyibi. Ndeni lelo yo fuma mkonzi oya biso. Ti ba bengaki Lumumba ye nde batikaki ye na kachi wana. Nazana vie na nga ya samurai ye kutayibi kombo ya
ya tato akanga ekati oyo atiaka ye na mabele Mobutu ozomona wana. Donc biso toki na kinto yebi histoire. Parce que tout ça ba vie na biso bazo ba biso tala a Lumumba na obina a tala Mobutu awa azoki ndako na bandal a sombaki yango te. Tala tout wana biso tozo vérifier on côté ba 5 occasion. Donc toyebi tout. Yo ba lokso ka tala ndako Mobutu côté 5 occasion. Mais oyebi te azuli yango ndenge biso yebi. Alors tant que tozo bato na sabino bato na bino ba histoire bozo mona aza aîné, aza boye tout ça. Voilà. Alors, na la sabino sonini. Oyo bayokaki te. Oyo bayokaki te. Que Mobutu que Lumumba azaki na 11 femmes. Oyo bayokaki te. Bayoka yango parce que bakodoba nga pourquoi ça ba non, nga nazo loba nazo tia. 11 femmes, c'est comme ça qui délicat petit délicat sexuel. 11 femmes. 11 femmes. Naza na mundimi nanga na 85 ans. Ayi papa, mobile nanga, pas mobile like major, mobile nanga mtakanga Lumumba. Lumumba tozaka na kisangani. Papa, musanika basi. Koseka chanti basi. Makaba bango ba yeba ikutu Lumumba tena makaba politique. Pe Lumumba zaki ne pe politicien te. Lumumba we ko sai parce que moni na kama nzunzu wana, ba bino mutu yo toko ko utiliser ye. Yango na ba utiliser ki. Et en plus, azaki barbare, azaki évoluer te. Pour comme c'est évoluer ezalaki tango azokende et pas ya roi Baudouin pour ba pesa ye mandat ya okende ko combattre ba Congo. Alors pour kutana roi Baudouin faut ça évoluer. Si vous avez barbare ko kutana été yango na moni ye ba tia ki évoluer. Mais sur le discours là ye kasavu ba lakisi roi Baudouin que muto ko tia ki évoluer azaka na évoluer te. Pour évoluer aza muto yo aza ko raisonner pembeni ya mundele neti mundele te mais neti mundele. Alors ba ko remarquer que province ya Congo central c'est la plus petite province ya RDC. Mais ezala ba évoluer et belé koleka ba province mususu. Na province mususu okutamika ba barbare Mobutu barbare Tshisekedi barbare parce que belé to kana Kana zali moko donc fils aîné biologique et héros national et mère Pachi Lumumba. Pour biso bana Lumumba zaka 16. 4 fils adoptifs et 12 biologiques avec 10 mamans. Pour c'est mingi. Pour lelo neti papa na biso atikaki 20 maisons. Sur 20 dans la moko kaka. Ouais boulevard. Mais resté mais gouverneur zali gouverneur Lumumbiste. Mais ce qui est grave bon, neti ngana za fils aîné biologique. Mais bana mosusu tozali 16 na obi tozali 16 mais motora maman na ye mais 11 maman abotaki te il faut que toba vraie histoire 11e femme ya papa nezaki grand sœur ya Mobutu Francisco Boloja balaka ye nezaki ya mocha ya Lumumba tango papa zali était comme ça polar ne somba ndako bakongoka na kimbondo ya Mobutu alors nabanzi boyoki mwana ye alobi 11e femme abotaka te azaka ndeko Mobutu. Donc Lumumba a na 11 femmes. Na 11 femmes au la politique neni. Yebsaka parce que mutuna yo eza ancré na kati ya nini? Ya basi. Yebsaka au la politique neni. Na yebte au la neni hein. Voilà. Alors Tokotlanda mutoyo. Naza ko informer nous sur ce que Lumumba alingaka fédéralisme ta mukete parce que Lumumba tanga kité tant on ne fédéralisme il faut expliquer bien il y a comprendre comme abe ba mindele ba inculquer qui est loko ya unitarisme a telemi wana fédéralisme Lumumba batala bato yo vraiment monde ça soit pas si le président to comme bo et ça bato ba Lumumba alors si mondele a tourner bino a bengie nini héros national tande ba baby spino mutu tande Mobutu mondele tele bino soto lobi Kasavu bo héros national eza petite province mais soto lobi Lumumba tozo batona nyonso alors tant Mobutu abomi batu babita la batu ba inio bimisa siko héros national siko yo congolais luka définition ya héros luka oye ba définition ya héros. Lumumba est mort en 1961. Il a déclaré héros national en 1966. Or, en 2000... Non, 2000...
na 1960 na décembre to bakangi ye Etienne Tshisekedi azobenga ye crapaud watu sozwa indépendance azobenga ye crapaud mais sikoyo nini asalaki tango bazobenga ye crapaud ti na 66 po abenge héros eloko nini asala voilà vérité ezalaki soki toki na fédéralisme biso tolingi koexplike bana biso bakongo bakoko na biso ke azalaki héros te tokoexplike binongo boye na boye na boye bakomprendre mais bato mosusu bazoloba na nga mais Lumumba asalaki mais yo osala nini tala raisonnement ntango na kolande omona moluba tala raisonnement nga zoexplike likaba ya solo alobi na nga Lumumba asalaki mais yo osala nini yaza toujours héros na biso tu comprends alors bato ya modele wana mboka ekochange ndenge nini yango na moni nani mwanda tseme alobi lézard azalaki crocodile akoki kolia même 15 sacs ya fufu akochange te ndenge moko na RDC le reste ya batribu ekolo moko te kokoma neti mokongo eza pratique même possible même babendele bayebisa biso na Belgique awa babi na RDC ntango tolobaka batu tozwaka mokongo esili apart mokongo mosusu aza te ntango mondele asali bino kanai aexclure mokongo na gestion ya pays talaka mboka ndenge ekoma tala mboka ndenge ekoma talaka mboka ndenge ekoma mokongo aza te ndenge mboka ebebi na mokongo aza te ezaka bino na bino donc faut koluka président moko ya mokongo mpo na mboka ekoma bien toyoka ye Lumumba dont on vante n'est pas le vrai Lumumba qu'on nous présente. Comment ça? Ceux qui le connaissent, il a été d'ailleurs condamné pour détournement de fonds à Kisangani. Il avait détourné l'argent et devant les juges, il a dit aussi j'ai récupéré l'argent à Moundele. Mais apparemment, vous vous opposez à tout le monde, apparemment. Est-ce que tu comprends que je ne donne pas mon opinion? Non, non, je comprends. Non, 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 il faut faire attention. Oui. Moi, je ne parle pas pour moi. Je n'ai pas de sentiments ici. Non, non, c'est ça que je dis. Je ne parle pas de sentiments. Je te raconte les faits historiques. Ce n'est pas moi. Avec des références, monsieur l'abbé. Vous me donnez des références pour vérifier cela. Mais je te dis qu'il va vérifier au tribunal de Kisangani. Lumumba a été condamné pour détournement de fonds. Il a fait la prison une année. Il quitte Kisangani, il est venu, il travaille ici à la Bras Congo. Il était directeur commercial ici, à la Bras Congo. Dans mon savon. Ça parce qu'il s'agit de Bras Congo. Et tu sais le qualificatif qu'il avait quand il était au Bras Congo, parce que chaque soir, comme directeur commercial, tu sais la logique ici de distribuer la bière. Kinshasa a toujours été piloté par Braliman et Bras Congo, si tu ne le sais pas. Et les élections de 1960, c'est la Bras Congo qui a financé la campagne de... Alors, Bandeko Bozomona, même bateau bango mibale, des ignorants, de véritables ignorants. Donc, bateau mibale, bateau français, moko journaliste, moko soki nani berrabe yo, pona bango, Lumumba est directeur commercial. Pendant la colonisation, hein, la période coloniale, Moutou a du niveau, il y a 6e année primaire, a comme directeur commercial. Alors que kuna na ba belge o ba directeur commercial kuna bazaki banani ba universitaire bobaki no so boka tangate ba benga na ikutu na classe kombo na ina RDC nyonso na école nyonso e bimaka Lumumba azalaka voyou tala asani na kindu na service ya cantine ya bosolo basani na kombo mususu na vrai kombo na ye babota ye parce que kombo Lumumba eza kombo na babota ye te alongwe kuna ye akomi kosala poste na koma Lumumba oyo baza mayele bayebi nga zoloba nini parce que Lumumba ye kombo na ye te même ndeko na ye moko boye ere moko azoki kombo Lumumba tie kombo ko pesa le succès ndeko ya ye Lumumba ye kombo na ye te. Mais quand on vous dit la vérité, ah, ça est né, Ali Lumumba, mais qu'est-ce que j'ai à voir avec Lumumba? Qu'est-ce que j'ai à voir avec Lumumba? Mais nous avons une histoire. Pourquoi Bakwa Kobimisa les 4 janvier, vous avez fait un mot. Mais tant que là, il y a des révolutionnaires d'indépendance. Mais tant que pourquoi? Parce que tant que alors, Mundibu, Muntandu, Manyanga, Muzombo, Musasala, Osmoni Bakumba Otanga. Alors,
eni wana baza na yango pa ya bakongo moye bakumisa bakongo eza te eza na bato ntango ozoloba na ye nzezalando ayebi ye te fondateur ya bako nzezalando ntango ozoloba na ye bamosusu meme kasavu bayebi ye te ntango ozoloba na ye Daniel Kaza ayebi na ye te or ke bapille ya indépendance bango wana bakingotolo wana baluye ye kongole bayebi na bango te mais soki bazalaki baluba alala tala Tshisekedi akufi na kindoki na ye na lokoso na ya mbongo baluba balingi obimisa ero tala bakomisa kutu docteur même diplôme d'état aza nango te Etienne même diplôme d'état azangi nango te mais bazobimisa ye docteur boye docteur alokuta ya nini c'est comme ça pe ntango bakoloba na bino par exemple Etienne Tshisekedi ayaki congolais ya 100% te bakondima pe te donc congolais alingi vérité te congolais aza mutu ya fanatisme même atangi ki fanatisme lumumba aza motetela koloba boye te mulumba aza boye koloba boye mpona ye te mais siko pays ekochange ndenge nini pays ekochange alors biso bakongo likoa tomonaka ke toza baspécial yango tolingaka ere moko toza na république na biso parce que oza na république na biso na bato neti ya boye te oza na bango te bato neti bakamere pa na biso te pa na biso eza bato mitu ke aya kolobela biso bafrançais oyo na pampamba wana ya barwandais na terrain eloko te j'entends parler toujours de professeur Mbata soki Mbata professeur Boshab professeur Kamere professeur Kabila soki banani tala ville ya Kinshasa ville ya baprofesseur tala ville ya Kinshasa ntango biso yaki na Kinshasa ya biso ya bakongo Kinshasa yaki ndango na te epuis na ere wana bango moko bazolobaki toye na mboka bakongo aza kuna mosika na kananga azoyoka na sango ke Kinshasa lopo de ville mboka bakongo soki kuna bango nyonso na monoko na bango yaki wana ntango baye na Kinshasa biso tozopesa bango bandako ya kofutela ndenge biso ntango toye na poto tozoluka bandako ya kofutela ndenge biso bakongo tokopesa le reste wana ntango bazoya kuta bandako ebele ezanga bato e bandako na biso na ba 60 60 e bana olela sa fongola ba mama bazoko teka biloko na zandu biloko lelaka na zandu toyebaki moyibi te pre moyibi biso yebaki Lumumba moyibi na lukuta bandeko nayebi te nini nakokoloba po minute mpe esili bopanza yango na bato mpona bacomprendre merci kosala mpe na université awa na Mbandaka sala université yango yango mabango babwakaki ya moderne oyo mona deja ndenge ekobanda kotongama université au standard moderne ba université oyo bomona na poto wana ekotongama wana Mbandaka